Kumbata boye baya sangana biso. Surtout maman to progresser ta. Bon bana yombo. Bana yombo. Mais ya solo maintenant so ma solo. Baza na talenti. Bango eza bato yo ba moni ke bon. Espoir et style na musique. Kita soke kufa na ngo. Soke panzana na ngo. Soke ba osali ba sala ne ba moni biso ba lamba balia. Toko ya te ata bala mi kamelo ke so peut changer ba couleur. To ya na biso te. Tu vas plus avoir 5 secondes pour faire ça dans 300. Tu peux faire ça dans 200. Tu vas checker sur l'esprit, sur le niveau. Et les minutes de maman explique que non, que ça n'est pas ça. Mais il m'a accusé comme bien sûr hier. On a fait un bino, bobo mamoto. Et que sera bêtisé, il faut m'amener là. Et ça a place nazaleli. Et ça le teka ana wenza mabe. Enfin, j'ai hôpital oui bon battu ebélé déjà. Yo se faire soigner comment. Piko ba musicien o akitira pays vinde balongo na ceux qui est arrivé le quoi boza pe mikolo na étape à recrutement. Ceux qui suko misusu ba yo sala test to ba danseuse misusu ba yo sala test et pas ba béret rouge. O yamba bango te. Tu toujours mututi. On a ni. Ba na talent. So zilo kwa tozo lo kwa ndete clip sa goza ngata na bia ba isi bango bolonga ba bengani bango ba boyi mais ça na je suis ngana isi bino bobi mal pa onanga bino bongo bondela ngote paro to matito donc wapi boluka parce ba fainéant oui ce sont des fainéants bino balongoli bino apesi bino courage bokindi. Vous avez dit, allez, vous avez dit, bango. Madeleine, il a moyen pour ça, mais oui. Nga to vimbisa kaka, to vimbisa kaka po. On a talé sili. On est tiré comment c'est la miracle. Ça va ça la miracle, pas même sur poto. Nous t'es baqué comme malade comme baqué de ma vidéo parce qu'on est en cachette. Siko bimino wa bino ba bopandi nini culture pays vimbe ezaki orchestre oyo il faut ka bonne ata quelque soit ma benango to ya président mais bo protéger ngo za rane to protéger ngo ndeni to protéger ngo ndeni to protéger ngo ndeni tant que mo ko l'orchestre vous êtes égoïste to protéger ngo ndeni yo ga déjà quoi de la fatigue el camobo. C'est vous tout le monde pour nous commencer pour nous aller esprit qui nous sommes malon la peine nous allons tenir na fatigue na on nous Bonjour et bonsoir chez Internet partout dans le monde bozo landa biso et ba mbote na bino koba plus yango comme d'habitude to ba tokotika binote ba bonne fête à tout le monde partout ba abonné ya koba plus hein onga benga ba ndimi ya lingomba ya koba plus ba en tout cas ba bonne fête na bino et merci vraiment à Fabrice Ngoma et merci à Rit Mutombo depuis France, merci à Trésor Mutombo depuis France, merci à Gelo Refeyo mon cher ami na yebisa ko déjà téléphone nanga eza Wester salaka systématique ndenge zalaka ka bana ba fêter talakaka et merci à toi vraiment Gelo yo yebika na zozela et lelo mambo ko lobelezali tozana invité na biso invité na artiste na bino o bino bolingaka mingi to luki moi trop sali moi temps vraiment bande ko mona na te ba kota ki na kata boîte noire siko ba bimi yango lelo to recevoir musicien na bino bolingaka beaucoup plus milimo o bino nyonso to boyebi donc o baloba na donc elanga ya loyembo donc mokolo ngongo bino mo boyebi asepelisa biso ya trop de prix culturel pays vi lelo yo bazana ni na bango plutôt na cdn baza bango nyonso tout place moko na ba Gesac donc lelo to recevoir milimo bonjour. Ouais, bonjour Martin. Bonne santé. Ouais,
mbote na ba fidèle nyonso ba abonné nyonso ya Koba TV mbote na ba téléspectateurs nyonso partout dans le monde bozolanda Koba TV ba mbote donc santé pepele santé kitoko ndingo zomona ngaka Milim boni babiloko botikaki na studio. Je pense que bosilisi to bo continuer kaka tikali ka ba clip. Ah ouais, biloko ezo continuer, biloko tokomisa nyonso mbala monte, tokomisa moko donc ni robo calamité tokomisa 10 000 francs. Mais toi na studio aussi la théorie place on bomba biloko ndaka loyembo. Place on bomba biloko donc eloko nyonso ya musique ba bomba on na studio. Donc ni robo studio aussi la tête ti na okota la sama belé. Je suis dans espace mo bo ifuka studio, c'est déjà ligné aussi qui en kondo. Je me demande na toke ko bakisa makamso, sera bon. Mais album auto ebaki fait to recevoir en mobimba lelo to mo recevoir to kolo ba single boboka ki single moko ya nini générique awa naza sûr bientôt bozo lancer les biso déjà chanson moko déjà ya 10 000 francs donc to komo joara ba ndam et pourtant déjà bo annoncer biso bientôt tozo lia bilanga nyonso tout. Ouais, ezaki prévu. Mais vu que Tommy Tali, Tommy Moni, na gitaratala na bato wazo coacher biso ba c'est son nom. To ko misa mon album sur côté parce que to na ba moyen te quand même. To ko zapena problème ya ko sala promotion banze mo mususu. De préférence to misa eloko moko donc to misa bongo bato wazo pe tant ko découvrir biso ya yoka biso suffisamment. Omoni kito sala malembe album oya sili ko tieko bima mobimba o ezaka ka to pesa batu eloko nanu moko mo ba avangu quoi to la sabino ndenge ni makamango kozala banzembo ezali banzembo za soki nzembo Jeff Njadi leteta docteur ogolela mabe oki nzembo ya ba o soki nzembo nanga non te o nzembo buya o nzembo jesa carte to apale non ke ngote donc banzembo pineza libo yoki ave sa carte so ke ngote déjà non ke ngote banzembo ezebele. Monsieur Samaël et Katani, ceux qui ont déjà. Donc, vous comprendre vraiment et makambo ezali. Toko mozwa namu ninge olobi kaka eza par rapport ya ko lancer nan moi appelle déjà que toza déjà na nzela tozoya. Toza déjà na nzela tozoya mais awa tolandaki bino batamwa mingi awa parce que na ba production bozo beta vous assure à chaque production vous se retrouvera quand même parce que ba critique ou ta pas vu pas monstre so to beti concert to liakate le côté donc yem concert ko to ya martyr ba musicien pe ba liati parce que oya bino po beta bo fongola concert nzela moko na yi les jours à martyr les 12 Binope Koto les 12 na municipal à Massina, bo frappa nzela moko. Est-ce que vous se retrouvaka? Bon, moni wana fo benga, fo tuna ba Kevin Bass, fo tuna ba Glody Sympa, fo tuna ba mi, c'est pas on a administrateur. Comprendre? Donc on a olia kaka. Il faut que tuna ne ba mi na biso auto recruter sika. Lokola ba Dosco fait là. Vous comprenez? Ba on est ba Christa Tempo, ba on est ba so non, so ba olia te ba olia te. Vous comprenez là? Bah on doit expliquer. Pour ngani là boy. Tu jamais te vois ça il au moment pour notre bête musique pour nous se penser bateau car non. Tu vas responsable. Oui talent. Moni que tu vas responsable tout ça makambu tout. Oui ça que bateau faut pas vivre. Donc tout ça il au moment te boy neti toujours se penser ça mokili. Biso moto ça pauvre car non. Net au monde va côté mususu. Pour bête musique car pour na bati pour na déjeuner bien. Pour na bascal donc musique comme non pour na déjeuner quoi au surtout là on va déjeuner yo papa mukolo c'est que bana siko donc comprendre donc toi na biso surtout beta musique pour na stabilité à vie to beta musique pour na sala mutu mo plaisir mutu mo s'enrichir les autres l'autre la pauvre non surtout ça musique pour se retrouver pour succès sans ami taper ça n'attend alors ça succès c'est les gars qui déjà si nous avons plus de succès bien mais tout la stabilité puis na que toujours stabilité wana donc tout ça musique wana comprendre lelo oyo makambo marche ya makambo ndenge ezokendele déjà
bolakaki biso bientôt tozwa baproduction ya libanda baproduction ya Afrique du Sud wana kutu mutaloba yango GESAC bientôt moi tour Afrique du Sud moi quelques concerts moko libanda mboka mais depuis tomona mouvement ezobouge te mais ve après concert à Martyr yo wana moi tour libanda. Ouais, moni mwana ntango abotamaka amilana libeli kaka ya nta bakopesa mpe mai potopoto akomi nguluma akomovanda akomotambola so bato baolinga tobwile betape nyonso wana totambola mbala moko ok non oui voyage ezali eza bato bakontaktaki biso mpona mamba voyage biso tokokontakte bango te tokomotya bango presse te moni te bango nde bayaki faire biso tozela basisama na bango nyonso oyo tosolaki na bango mpona biso toso bakokisa yango wana sikoyo nde tosepeli ke non voyage soko tokokende tokokeka voyage mpo to elengeka ya voyage to elengeka ya mboka non ntango toke tofusu tokashe na biso tokaboli yango topesi mpe bayaya apo toke seteke tokomi kuna ekomi susu te pesa biso nao 200 sala boye non biso tolinga bango so baregularise kibango mpo biso topesa bango kibiso so baregularise kibango mpona kibiso ale tukanga miti biso stokase biso toka Afrique du Sud na nyongo pourquoi balobi Afrique du Sud ale tokenda biso kaya nyongo kaka non futuke pena ke non tozwi mbongo na biso caché bamakambo nyonso ezali ok ale tolongo na biso toke milimo oza moto osimbi quand même gestion ya makambo na groupe na mouvement et arrivé nde bobetaki concert na village Chetemba na pesi PDG Mbote Kaimbe Chetemba Mbote na yango wana PDG Mati concert à Bambi après concert yo milimo GESAC Seden bobengi ba petit na bino baye bolakisa bakache bapesi bino bolongolo autant opesa lelo soki ekomeli mpe bino wana esalami wapi mais esalami lelo soto nini bainformation partout na bainternet ezoleka cultura pays vi soki ekabwani cause nango eza mpona wana Martin tobeta masolo na biso tobeta pena masolo na biso moko mpo moni ekomi lokola bato bakende malawi bazali soki eyamba bango baexplike makambo tobeta masolo na biso moni tozosa promotion makambo na biso tobona soki kolobela makambo ya bato mosusu siko mpo moni ekomi lokola tozotingama komona bango lokola tozoyembela makambo na bango non moni biso neti biso boye nyonso biso tobeti concert tokabolaka mbongo na biso bien bayaya oyo tozwa bazwaka mbongo na bango biso mpe baadministrateur motamota na pourcentage na ye comprendre ve nanga Michel Mbeza place azali na pesi mbote ebele bato bakendaki malawi baali so moni okutani na bango koto na bango baexplike qu'est-ce qui s'est passé biso peut-être tozalaki biso tozalaki ba information kandi epozu ya so bapanzani etali bango biso toza kuna ta so epanzani wana makambo na bango bapanzana so bapanzana baso bakosala basala biso etali biso te biso to beret rouge donc tosala vi na biso avant mais soki siko est arrivé na kana bino ekoma ndeni mpo biso toala biso baegoïste te toala koso te biso to baegoïste te eloko wana ekoma kaka soki moto aza égoïste bato balingi mbongo mingi nde mona ye moto wamona kaka bapiso nde bazwi te baya nano nazwa bango na bamboka likolo bango bana monta mo boye eza kale mpo bango bazwaka so eleki monta na motema mpasi ebeba motema ekeswa ekobeba doma mpenaki nini bango bazwi boye ok eza normal bato fo bazwa bongo mpo bato baza baartiste mais isi aza moto alolendo eza boulot moko eza noble comprendre eza mosala moko ya banoble sikoyo biso bato mosusu balingi okomisa ngo neti communauté mosala moko ya pasi ya pambapamba do bosala kaka bokozwa kaka donc c'est pas ça quoi biso na baberet rouge makambo wana ekosalama jamais koleka mpe nango eyebana na neti nanona ya mama mbongo te kasi mama mbongo deja tokabola yango bien tobetila combien de concert okonte baconcert tobetila arriva mpe bapiaka mpe yaka mpe otia na omo eloko esauve na omwa sida biso kundi tosalaka yango topesa nde bato bambongo mpo tobetila 3 concert na 6 mois tobeti 3 concert sans disque sans mon marché comprendre tobeta baconcert na biso eza yango kese interprétation ta orchestre interprétation bango nobeta na bango lelo lobi biso to orchestre donc surtout tobeta banzembo bato parce que toza manque ya répertoire manque ya banzembo
sikoyo yango tolinga tovanda na kimia boye tobeta nano banzembo yango ebimabima comme ça bato bombeta banzembo na biso tobakisa banzembo mosusu ya bato là ça va mais faut tobeta banzembo na biso moko. Mais sikoyo bamusicien oyo akitira pays vinde balongo wana soki ke arrivé lokola boza mpe mikolo na étape ya recrutement soki sikoyo misusu baye osala teste to badanseuse mosusu baye osala teste epa babere rouge boyamba bango te te tozwa mutu te mpona nini bana talenta so ozwi lokola tozwa lokola ndeti eclipse akozanga talent nabi bayebisi bango bolongwa babengani bango baboyi kokende mais ça mina so masolo nga na esi bino bobima lopango na nga bino bomobondela ngo te paro tobima te tozoke wapi boluka so bata bayasanga na biso topogese ta seke bango bana yombo bana yombo mais ya solo martinez so mabasolo ti baza na talent te bango eza bato oyo bamoni ke bon espoir esili na miziki on comprend bango mozela miracle on comprend on comprend espoir esili soko bango mozela miracle salama soko miracle salama comment miracle salama ndeni eza nyonso eutaka na maboko ya nzambe nzambe ekomi soko likambo nzambe asala ti nzambe asalela bango bikamwisi mpo sino te ma plein me ngai na part na ngai na kosenga ata badanseuse ya pamba wana baza bana basi te toza deja na badanseuse toza na bamuna nayebi me bosangisa kaka toza na bagladys toza na bajulia comprendre toza na bamimi donc comprendre badanseuse baza na bango deja donc bango basala kaka makambo na bango oh comment ekomi nango yamba tosanga donc nini kosakosa sanga soki nini basangisa bato te bango bafasalaka mamu na bango basala wana biso tokozwa mutu moko kuna te ayabu ayo région de biso impossible sikoyo oyebi ke ebimi lokola bino bato bopandi nini cultura pays vimbe ezalaki orchestre oyo il faut ka boninge ata quelque soit mabe nango to ya président mais boprotege yango ezalaka ndenge ezala toprotege yango ndenge nini toprotege yango ndenge nini tant que yo moko l'orchestre oza égoïste toprotege yango ndenge toprotege ta tobeta masolo na biso 10 000 fois bima bientôt là omoni kitasa soki ekufa nango soki epanzana nango soki basala nini basala nde bamoni biso balamba balia tokoya te ata balami kamelo ke supu echange bacouleur tokoya na biso te en tout cas vous comprendre ça vraiment ambiance vous comprendre toi na moment ba fête donc biso ambiance ça nango kaka mais milimo ngani na singa mwelo mobué et ça rend moi bien donc moi vocal moi il y a 10 000 francs donc moi na bela singa kaka 10 000 francs on est là quoi na pesa e kombo 10 000 francs moto akufa na famille 10 000 francs mbonga soki apesa kaka 10 000 francs Patrick Bokilo tupale pai eza ninyo olingi ninye on comprend ils ont un plan nzembo anga imate na soki pour ka to yemba faut que ce de brillant nzembo barre de 12 yo kanga tamandam yo kanga penezo bimanango bisi là donc un l'un de ces 2 matins 3 matins ah donc tous en maman nzembo na biso d'aller bon 10 000 francs souka na champ tout bête maso na ba 10 000 francs maso la ba tout mususu ah oui ça na ona ya ba peuple asiatique bana Égypte parce que fainéant oui ce sont des fainéants bino balongoli bino apesi bino courage bokende ozo kokete allez yo ça to zo bango ah mateli nga ina mo yo posa ba bien okise kufa nga to vimbisa kaka po kuna tale sili kuna tikali ba komo c'est la miracle nzamba sala miracle pa même so poto muteki bakeka malo ya pamba bakende ba vidéo bazongi ndeni en cachette bata mi ponini akut bazoyamba ngai lisu na telefone te nayebi te mpo nini bozoyamba ngai te ana argument ya opesa te mpo makambo ebimi deja na mposa mpo makambo eza lelo te ça date déjà so tuni bamichel so balongwa kilisaka kutana vile anga kilesamba tuna ye ayebi soki kuna eza bongo to biso na kitisa bando limité toko na $100 donc bokoleka $100 te so boleki deja 100 motemi omobeta motemi bapesa waka 5 kombi bopesa na ba 300 te bopesa na ba 200 so te mabaya bacheki siko esprit siko nde batelemeli pena babite eleki
ozilo te mamo espèce que non orchestre ça ni panzana mais yemo na kuza comme benga so ya non pas ngana afina bino bobo mamoto Mutalo belate nga ko tuna yoki na ba danseuse ba manquer ba respect kasi fou parce que ba yo na soit trop c'est trop so que leki moni loko no so muto moni muta ko bomba mais so que leki abim sakaka vous comprenez kuna ko mba ko mozela miracle bazela nzamba saila bon bazana talent souti comprendre talent sili basilisi bango talent ba fibi bango makambo so bazaki nango na nzoto vous comprenez bon moi c'est la miracle salama pour que biso to sangana bata bongo te to sangana bongo na par quel moyen na les kamu nini bon faut pas ça la mam na bango comprendre bon bino muté fleur Alexis batu ya ya donc tant ba pesi ka pouvoir maman ko ya zo ango le délivrer de qu'ils ont pays vie so bon ba tika ka d'Égypte bon les bazala ba d'Égypte esclave baza ko se démérer ba ko démérer toujours un esclavagisme vous comprenez bon ba tika en Égypte bien Hérode alors c'est la président Kenan anon na miki voilà watala to beta basona biso ba bere rouge ne okutinga boyi na vandi boyi na osa mamlanga mote okutinga na à l'aise li comme non muté ba we ba na TV boya lobani so expliquer nga so yambi ba na TV boya lobani po bani lo lobate bani lo salati bana nze koni ba misa po ba lobela na TV tu to na 10 000 to na sili koti to na 10 000 friso ya vous comprenez pas ça pour moni bato musuma mokilia ils en ont encore bien pour makambo fait comme rapport ba comprendre to zala ki wapi to ki wapi comprendre pour ça so biso to lungate le makambo e bimi peut-être pour biso to zaki fato bimi ça on a poisa et to ndolo makambo to amacho ko to inventer to to maboma mutema mabe jalousie haine yani contre qui piani pour biso ndinga mabete ex-président na Félix Oise quoi até biso faut le bara vérité vous comprenez faut le bara vérité quelles que soient les circonstances quelles que soient les communications donc faut le bara ka vérité surtout comment la vérité contre bango et comment so bango point yemo le banini so ba koselo likambo ba lobi na so za lukuta réaction de ça nini koseka so mtasiliki c'est que ayebi pourquoi débat est simple pour biso muta bakanga sele souci na bango za la sele na prêté na prison sili goche bimati vous comprenez vous savez que nzambe ndi azali ya Christian Tshisekedi ya Christian merci vraiment merci à Maman Rite merci vraiment Maman Rite depuis l'Imité on doit 6 000 marché de la liberté na mamutali ba chambre froide en Égypte nga lingi boy baza ba ninga eza ya mamandule ba continuer ko demeurer na esclavagisme wana basala ngwa eza mamandule to yeba kuna na biso ke to zo mutu pa ya te to loba mutu aya na ete ba orchestre be na Congo boki ne kuluka makam na bino to be ko sangana batu bana mpoka batu bana chance te est-ce que o yeba ke batu wana ba vocal na bango ba pas de danse na bango et aussi ata bino bien sûr ata bino skoyo boye na moi changement mo ko ça je sais que tu peux être na peso ba mbote passe ali système angweke ata bo changer ba système angweke mun ba angweke eza ebele to robeta kana o silikoti mo so yoki deuxième journée to préparer rien à voir na silikoti to yena makamu susu to bina na makamu so asika liso o ilongi mso asika ko biso to sala makamu ka teke to banda to laki ganga bongoti to tika la wana te vous reconnaître rythme générique yani za rythme bo to beta biso to tisa iko to uti ni wenge ni zaiko ni empire to uti cultura pe donc il faut to beta identité faisable ni ne osimbe pa na boni lelo na robota bana nga hein o ma ke azan elongi na nga mo na pe pa ni mona azu leki na nga mwasi ata mo kwa leki na mwasi ata mo kwa nani asabu eza bon ya famille donc to beta ka lo kwa qu'il se rate mais ezana ba place to tika la wana
tolali comme te ah to zonga kana na likamo po yango ne identité na biso po to reconnaître biso futo zala ah mais nous on battre bango ne faut pas y reconnaître biso pour sala mambo wana non bango lokwa baboyi ko bima na Égypte bazonga Israël batika la kana kati Égypte bango baza lokwa badinda na libulu bino bato ici déjà bobima na libulu boza na facilité ya kobwakela moninga mwa liboko bendi kala na libulu bango malingi libulu babimisi bino déjà biso babimisa biso so esa bokende boninga na bien na bondela ti pona zonga na bondela ta pona yebeke ilo ya rien ilo eza na ngosutea sikana kenanga so bino babengani bino ale botingami ote on a coûté $500 vous savez qui va payer $1000 c'est me mais la poza kufi ale bino bomi ngambwa bino me mangam na malawi bomi bena ngabo mo bena ke $1000 et mi bo lo bo pesa ngango na 1000 pozo na kufi ale bino bomi ngambo on a besoin masolo na kutuna kamwe vepe na donc maître mais abona yo beta mwa lokolo mwa loboko asenga on kana malembe on a ndenge ya eza ki malin comprendre tellement comprendre que yindi déjà c'est kana na benga ba pichoyo na boma moto bazana bango basama na bango biso bientôt là 10 000 francs faut un clip pour nous c'est ça déjà tout ça maramba tout ça 20 élections les cas de boaka faut un clip hein faut un clip matin ah besoin c'est que ça va faut pour la siko que ah mais tala nzamba bolingo comprendre ça me va faire longo place wana pour de kutana magambo to kutana ngolelo comprendre faut kutana magambo to kutana ngolelo toi dans les bons toi n'a pas dans les bons ko banga no rien va nous pina kimia vela nga popo mabuma vena nga ilolangi na mawa na mi ilda ba bonne fête na binové na pesi vena nga Bolivar Mundele Mbote Beli place Ozali coach Bagé Flair les délivrés de Kiltira bana Israël bana Égypte batika la na kati Égypte kuno na kati muumbu na kati munyokoli ba continuer ko demeurer na pesi mbote na ve na ngai Guy Yama Arma Yama donc bandi on a tout na pesi Mbote Beli na bo sentir petit frère propre les seuls maîtres qui me restent hein maître Armel Mpasi donc yé o ngana ba botel so lupango ya sambango abendi bord o ba botel so o concession na biso ya gagner possible maître yanga pe yango wana mais lelo oyo après makambu nyonso tout eleki veso ka bengi ba petit na lobi boya et tant que ba petit na non zelana silisa za sisa zelana silisa non eda idete yo kanan non bozongi na mino mouvement bon zelakasi bozongi na mouvement te lokote et coïncider yo bokute na ve na couloir à Pullman bopesa na moto to boleka mais oza muto tambolaka to leka la nanu to leka ni ba ke maramna bo siko ka même pas 10 na boke kuta na prêtre moka bengi bino na Pullman yo pe ke kuta na ka wana place via zali siko ko sana même pas 10 ans siko mama mbota ngo ya nini ngo mbota ngo possible il faut que ça la 10 ans oh oui nabia tango ya ndo finga kofi basala combien d'années ba démarrer plus de 20 ans Achaka Kofi mal à l'aise. Achaka Kofi mal à l'aise. Il y a le bain déjà un fanatique à Kofi. Problème est non ça andé ko sale les qui fanatisme. Dernier fils à latino. Yewana. OK, c'est bien. Après ba fali ba nani bino nyo surtout dernier fils c'est Yewana. Kaobenga. Flair a la raison. Le nyo sona ba no sala ni na ndoto. Seconde ndoto sili pou ba la mungi fanatique à Kofi. Oui, c'est que normal à la fanatique à la légende. Ce n'est que normal à la fanatique il y a Kofi Olomide. Vous comprenez? On est à logique. On comprend là, il y a une logique, non? Dernier fils il y a quartier latin. Soit premier fils il y a quartier latin. Oui, peut me donner ko pesa yé pe banzembo. Voilà. Donc entre ils a soit bon moi soit premier fils, soit dernier fils. Dernier fils. OK. Bien? Pas de mais pas continuer au salam. Pour faire Kofi na nenga zala.
nani mteka no chaba tumusuka so mona ke mutu mo chaka mutu moka c'est qu'il n'a envie mutu wana vous comprenez botika légende calme vela monsieur quadre comprendre ndeba lokola ba diva bien-aimé laissez-moi t'aimer yoka nzembo nanga ya bolingo kolula yeleke komyokoma lisumu mosuni ya moto soki balia kabilei nakomaka mibale nzambe alimbisa ngai nalia oya yo po yo nanga tokoma moto moko lokola mama na bebe na ye na zemie ngoyo diva ye lamuka kananu na mpongi mwa moke fongola motema na moto ya lingi yo koleka nyonso tu nini oyo salinga bolingo ekomi okamula nga makila na motema ipene na mawa die de l'amour petola motema ya diva atika koboya ngai pete natindeli ye ya fiansa ya bwaka te na ebalenga mawa mingi ndema banzemba boy botika kopekisa nga na ye boloko nga na ndimi eliwa na seki na vina nga ya mobali na sinalinga kasi diva ndenge na yo te ndema banzemba boy ndema balokola ba ngai moko na katanda kwa likombe susi abakinga na limeti nga na motema minyololo nga na luka kampongi butu nyoraso nga na zuaka te na kokaka te kokanga liso uta okenda emi ya bolingo kimia na nzoto pe ya molimo ngai wa yo na bungisa yo elili na yo seko na miso ekomeka te kozonga souvenir onyokoli bongo lokola soda oyo balongoli epete nawe na bolingo shera wanga nazangi yo nga na nyokwami ye bolingo na yo etinga singa na kingo soki boleki kuna bokumbela ni esango boyebisa eke nga nakomi pe na liwa seyende akoki kobikisanga aya yanga nakokachwa bela mio ito yanga motema na motalaka ata na Soweto mowumbu basala ye ala banzembwa oka deke vaemba so kala na mona ba complexe o kofi faut chanter azaki faut chanter par rapport à quoi mtayimba ba mélodie abueti lelo eza itoko pona ko interpréter mais kala mona kako faut chanter nano comprendre kalango bato bazena mato ya ndenge nini biso na mato ya ndenge nini mais surtout et là on wata Kofi a déjà musicien il y a deuxième voix ça là déjà deuxième voix lourdeur wana parce que monstre p surtout tanga bien tout bête masolo ba bere rouge pardon tika ville les gens na tika pe ka benga avandra makamna tout bête masolo biso na mutafana kwena mais tu ibaka ka tuzana yo déjà quadre lui à la fanatique ya el kamobo so mutu mo boy pone ko zala esprit mukie to sona no malomba la pena msago tenga na fanatique na so ono son tsanga point moi c'est un complexe complexe d'infériorité comprendre basa mamna ba biso to sama mamna so ki bere rouge on est dobo ba bere do bientôt la 10 000 francs so ki suka na champ na pesi batu po batu so balingaka ba yimba bango peut-être ba yimba bino bienté ba yesiko ba mélodie pour tu la pour ma mélodie té tu la pour pas nuance té mélodie zali nuance zali voix écoute voix n'écoute zali sukulika ba mélodie écoute ya dit tout de suite ba mélodie qui siko yo ya maintenant batu ba linga yango biso to na 10 000 francs bimana ba yo kana bango après tant 10 000 francs maso ba ça connaissez mon ngai pompage kacha tour à palais Fabrice Ngoma yo mutolelaka air mo banzembaka yo milimo yeyo benga numéro ezawana akopesa pe numéro benga osolola yo yebikaka
bayemba yo eyokana parce que album ezozela oyo bato bazozela oyo biso nyonso tozozela toyoka album oyo egangami panda temps molai ebeta ndenge mpe album ya nani oyo ebetaka yango tozela. Martin, moni lelo, hein? Pour moni des aboués, tu vois, jeune. Faut ça la manque à jeune, bah, l'inga basal. So bah, l'inga bel exception tamo boué, et les gars, donc, bol exception qui jeunesse n'a pas les cas. Attends, tu comprends, Mikolo, allez, bon, moni qui le voit de Sili, va bien en abisso. Non, en gros, tout ça, bisso, tout ça déjà prémis. Et c'est ça qu'obligé dans la déplacement. C'est ça qu'obligé. Mais tant on vend qui, bouillam ta bien dans le camon. Pour les gens abandonner par recrutement, abandonner par répétition, ça peut être 4 séances dans la. Bouillam bien à tes magas. Moi c'est un yozala. Ah oh. Bon. Oh. Na yapi na tala pe na rapé doji na rapé projet. Les aboué. Ok ça va. Tu continues chez moi ensemble. Tout le monde a la force pour moi. Je te vois dans le rugby. Mon rugby. Si on va boire à bord, on va quand jouer, on va watcher l'icolo. Quand tu as cédé l'icolo, tu as gagné mon colo. Pas de tout boli. Ah, quand tu as ballon, ka, quoi il a ka. On va venir essayer. So tu as on a compté à 3 points. C'est ça match rugby. Mais il y a le lot mo vers le bina na générique mo babwaki. Abi générique mo babwaki zo beta bu titre na ils ont bêta ils ont les cas déjà na YouTube ba réseaux sociaux déjà titre ya ni na ngoku na bosani ma belle manzombo voilà ma belle manzombo ils ont bêta déjà bi na katu ana bi bo weli ba poster boye ba ngo ba poster pe ko sa nini e ko kima bino alobi na banani alobi na ekaka abwaki na eka neve mo Paulo ba ga libanga na molili. Abwaki na yo zape peut-être abwaki bata gouvernement biso to il abwaki le bata gouvernement donc biso boye mingi ataka mingi bata gouvernement biso to na guerre na so da ikato to la sabatike mon ndebo cancela ka mutu tala za boyi ta za boyi monte ki mo na bino boza la base ya makambo ezoleka na culture pays. Non, tous à la score clair, tous à la vraiment clair. Moni parmi bateau basa la base, non le bango bien la base, Milimo, Gesak, Sed Play, Bino, boza la base ya makambo ezoleka. Parce que soki bo kendaka bo longwe yo kei na o ata Brazzaville, ok no même ata Angola, ok ça la cop na yo mususu. Gesak pe akena ye ake sala cop na essaie de ne pas que cop na mais ce que tant bino bozonga bosangani bo créer kaka coin o ba beteli bino coin o pe yango pe bino siko bo fandeleli bo yeleli musique ce que bo komisi qui tire pays vi kilo moi marché bien izati et marché bien bino pe ba bo panzango biso de tout ça là on a qu'il sera. Et nous marchons bien temps pour qu'on s'aligne 9 ans qui sont dans mon des voyages d'Afrique. Ça 9 ans. On a des voyages. Malgré des voyages mais ba album ba générique zo bêta ba blog. Et bêta côté ni. Zo bêta. Parce que tout rond des bêta. Zo bêta ndi. Et zo bêta mais zo bêta ni bon. Et ça différent de bêta là et bêta. Zo bêti mais et comme zo bêta rien. Pour moi qui dit ça ni. Ba biga ko koti ça. Mais ko bimisa pona osala promotion likambo pona ko confort na likambo bo place ndeko ma problème ngwana tano so funa promotion fort pour yo côté si là mais ce que pesa pe mo promotion e ko mingam e ko mi problème vous comprenez ko mi problème ya mon ke biso toujours sala makambo alelo kitsa ko ma kilo te pour parce que bango balingi ba ko ma kilo bongo biso toujours la biso toujours na base ya makambo na bango par rapport à quoi biso longa na biso to créer bon na biso omoni so batie na kisi hein amoko ku faka kambo kisi epola kaka kisi epola na ngokaka amoko ke ozo ngelanga ngo chaque fois continue kanga mbala na kisi so continue kanga mo stanga na kisi mais ceux qui mutu atimbi déjà na mama kisa ndé za butu za délivrer to za la délivrer to za donc to longa na bo umbu déjà biso to longa na Égypte
tosonga Israël tolonga ba esclave ana ma mususu ba question mususu ezoya mais eza ya yo te wana ebongai nakutana vraiment na eclipse yamba ngai eclipse mon cher yamba ngai na telefone ata tosola ata na telefone ata tosala émission te mbe tosola no ata na telefone yamba ngai po nana maka te bayambanga te bayambanga te presque bango nyonso bato tu bauta voyage bayambanga te comme ça okutana bosola aza pe na studio orchestre bongo orchestre monene bongo star etikalaka kaye moko so balinga basilisa ye bafionukisa ye fiu babende mopepe atimba alamuka na pongi aza da na studio ayeba prophétie bapesa mpona ye naloba surtout wana mutu na nga naloba mingi mpona ayeba prophétie oyo pomoni place respect eza esu te fo yeba ndenge olongwa déjà comprendre kolongola ye chef d'orchestre pa tya motu moko boye oyo kutu aza na capacité te niveau kutu ya te ya niveau eclipse ya artistiquement boye na kombo na makambo tout mais batie adirijaka yo eza manque ya considération mpe manque ya balinga bavideo quoi aussi là alesema babwako bien donc mososo lamuka na pongi lamuka comprendre c'est le moment oza 2024 etikaka na 2 jours ici là 2024 fait bandelo bien tokina mama bien tant où fallait makambe sala masi elekaki déjà il oki sala mososo na muti donc lamuka na pongi place ça na pese mote place ça l'éclipse mososo eclipse nga pe na pesi ba mbote na yo yebika to komama mais ozwa surprise na bimelo ka briske na studio fo na yebi déjà studio zali ada na studio a préparer mo kala mingi ta a frappé YPG fungwama mais eclipse sera bêtise fungwama laïs ezaka ke place ndazaleli ezala ko la teka ana wenza mabe comprendre ezala ko hôpital mo bon bato ebele déjà yo ko se faire soigner kuna so hôpital ona kuna ya mado akufa kuna te kuna mda kufa donc c'est déjà kufisi mutu l'hôpital mo de comment passe no propose ba clé c'est là la qu'il sera payé vie l'hôpital mo ya mabe soit wenza mabe o te kele una ni sibiso na talent mais kele na mo yeba na ka mikolo ti mo mte na mo yeba na ka mikolo na sana kitana sa nefa na yebanga ato ye mindingi ni ba yeba ote na tisa kini manger ngwe donc manger mo ya kokanga biso to manger mo ya freinage na habité manger ngazaki ya manger ndingi ni bongo ezalaki magie te parce que v azalaka clair alobaka ngo alekaka na émission ya papi mboma alobi na bamusicien na nga wana na okuti bolongwe te ata musicien moko te sa yela ye na palin ayebisi v nga nakomi nzembo yango oyo pesanga espace na album na tya nzembo abi ata musicien moko te makambo ve nanga juste na longola yango juste dena so longola kitse za pona ba propos za pona ba propos sokona na nzembo ni tangi pana na nzembo funa pesa $1000 sokona wa nzembo ndenge avoya na nzembo fo pesa fo tya nzembo pesa $1000 tuna mikobi na mbonda pesa combien po tya nzembo tuna kid padel pesa combien po tya nzembo tuna eclipse pesa combien po tya nzembo tuna fleur pesa combien po tya nzembo tuna gilesa mo pesa combien po tya nzembo fo tuna bato wana nso bacha banzembo na kitsera tuna ketchup pesa combien po tya nzembo so aza sincère po mikolo ba komineti ba komokotela bakomi donc baye basuki valeur na bango te bakomi lokola bato moko boye balekana tuna bango bapesa bambongo afa bacha banzembo donc biso pe ezalaki même cas nga na kozala nzembo te nga nazanga nzembo comprendre nga esenga mpena nakozala nga nafanda nga namona ngaba na bamasa baparoli lokola na bavina na baparoli lokola bavina nga vigas na pesi ve si bezière ça va na ki nzembo wana kitoko ve na vi lokola vina nga vigas sango na vi na nga lokola Léon Nganga na ba masa lokola ba Gino Becherel na ba masa lokola ba Mobe na ba master lokola ba Christa la Ruta na masa lokola Aseli ndateka la Bible de la Renta tona ba masa ba Paoli ngala kezanga nzembo na kezanga kuna soko tolinga kusuka na banzembo te po ekomaki neti condition nga vina na pesi vina nga Gento Sigalo isika eza mbote bina ninga na mbila Gento Sigalo na cultura mais bebe bisa Gento Sigalo pona nga na ebite batinde ba photo mutuka pena mutuka ndapi
nga ntozonga na mwa muke nga musicien yo leader na ye na nzemu leader nga nzemu na nga nakomi yango oyo nali natya na album occasion mpe lokola toza na studio natya mwa nini awa nga sikoyo yo lobi na nga napesa yo $1000 mpona kota commission quoi. eloko place oyo kaka nga na ocomprendre te yango wana nga napesa yo $1000 est ce que na bamaison mare esalama bongo te na babcbg pe esalama bongo te monikitira eza kwa RDC pena donc soki baorchestre ezali bapays monikitira eza RDC penako RD Congo RD Congo pena yango wana ti soki ti baorchestre comme neti bapays kasi RDC eza pena qu'il soit PV côté mafia donc talaka avant yo tyanzembo faut na $1000 so ngai po so instaura système obo ba single po mo bénéfice kana ngo ya mo ke baya boye banate ba misa ba générer belé ba misa so msana bangoni bana talenté bana ba grand chanteur basana ko ba dali masalanga dali makoko ko ba aspirine ba ko yemba nate ni tsika pena ndoye banate mi boulot sans ça parce que vous sanga petit ça na mo aspazi mo bien sanga vena nga folo ngwa kaka mouvement élection le temps ngana c'était petit na calme mais bon mais ne peut c'est raison ça na raison na longwa ba foli ti mo mais sanga folo ngwa mais na no mo na lokola ke et simba to pesi chance na ndenge to me rien bon ma ba ça na malabi pour pas sous voyage au minimum millimètre $200 ezalaki nini voyage ya mawa babi voyage ya mawa ezalaki voyage ya mawa mpo batali kaka ke bampiaki ebetami na martyre tolongola bino bomeli $200 soki 300 bomeli ya maître po bozwa sous voyage mambo ekomi mpena mystique tokomo okoma vraiment na fin 10% ya voyage bapesi te pe baza sous voyage moso asika eza pasi bonne chance na bango nzambe bon bango loko baozela miracle nzambe asalela bango ka miracle po kete komokesa miracle bazela miracle esalama mais déjà bientôt recrutement siki ezobanda osalama na cultura otali biso te biso tokena ngo c'est biso pena tozana poste est-ce que wana kozala te ke voilà de ça les biso boy ndo ça na se una comme lokuta bazoba OK ma biso toloba moni plus tard moni le mo monona ma toloba o plus tard bo comprendre que ça ya solo lelo bango ba ko loba ngoti po déjà so mta ko loba te po mto akeka voyage pa mbazo surtout que la déjeuner to mi déjeuner mo ya bien c'est ka mela ngote to le noter la ligue au Poutine moi pense ça c'est qu'il a fait déjà bien hein pas les alliés donc ils ont na chez père na biso père aliki so que pena pa na njidi au monde pena que tete minimum dans ce mois vivre déjà bien vous comprenez la vivre déjà bien na ça maman so bien so yo qui ka voyage surtout la no déjeuner to bi ba déjeuner mo ya kilo déjeuner c'est que mais la raconte on a la difficulté dans la déjeuner bon comme ça ben vas-y bon on a bon ya caché tout le monde soit bon à cacher bon à cacher déjà ceux qui m'ont coaché belé déjà ceux qui m'ont coaché belé ko loke se faire afacha ja kanda liboso po intimider bino pour bosser ngati bino bakabe bino 5 sabe ko so mbongo bokino betela conseil bo chuti ndeli bo déclarer ngo et là on déclarer puis na réclamer yango wana bo réclamer caché na bino bino boso ya bo chuti kila baka to militi ya kilo tu l'as l'hôtel mon 5 étoiles hôtel les ali ba la libulu ba bina na casa libulu bon bonne chance na bango ba ça maman biso do salama musu bientôt la 10 000 fois zobima 10 000 fois calamité donc bana poto bana kini bana mokidi mobima na biso que je mona 10 000 francs place pour comprendre ce qui est set and play qui est Junior Milimo qui est Bouillant Solo comprendre kuna ezaki Bouillant Solo na je sac so eza Junior Milimo na Bouillant Solo lisusu et set and play il y a les professeurs de tous les élèves intelligents pour na kongo ba métier ça ba métier ba grade yeso ba métier yebta tchaka sur liste ya ba grand
na bato ya bimaka bango yesu bomuta sala la liste wana soki posa micha ya mwana milimo tokomi vraiment na fin émission na biso et mot de la fin pour na ba bérin rouge nyonso tout ba fan na bino oya bino pe na ya bino nyonso o pe ba ozela 10 000 francs parce que nga na zui déjà chance ya oyoka 10 000 francs nga vraiment na zui chance mais ba ebisinga ko larga ngona mtete zela na biso mo to larguer yo landa biso kana sima en tout cas bandeko bo sepela na ebisi bino vraiment beaucoup sepela chanson beaucoup sepela na nzembo wana mobala pesa aka moi si 10 000 francs eza la mbongo ati mbongo nini nyonso kaka 10 000 francs eza ke mobali azana mbongo ebele eza ke mbongo ezangi azana mbongo mais azokuka kosala ba dépense yango te donc essaye na ndenge mabete yo olata ndenge boasa kata suki yo pesa moso 10 000 francs chaka belo simba ko te e kuka ko te ata ya wenzi jamais na ni biloko maté cher mot de la fin mot de la fin ouais mot de la fin zaka ke bon soki ne ti peut-être battu so ne bi ko so ba se pena mamna lobité ha so ba se pena ngote ba excuser nga en tout cas na mutu final lo ba puta la émission na mela ba question te quoi final lo ba soki c'est pas si noté pour mieux un peu olimbisa mais to lo ba ka vérité pour place to zala ba l'exception lo ba vérité pe ba le na soki mutu ba ko se likamba se kaka mais so zo ko se kate c'est que il connaît l'affaire quoi. Donc le numéro on a contact 097 66 80 216 097 66 80 216 la PCF nangai JC Beach mbote belé fe nanga Gento Sigalo mbote belé siko zali grand frère na bosalité ve nangai honorable José Makelele venanga mo Cardozo venanga lalaka lala mbote belé siko zali na bosante venanga de choc Bobo Vandam peso mbote belé siko zali venanga Patike Yama Eric Mbelolo Alida Choba batutu balingaka biso na pesi force du progrès 10e ri mbote belé siko bozali na bosante bana foko donc na pesi tous les kiri o landage non limo quoi mbote belé masala na trésor banza Patricia Mongoli Cédric Emissa mon papa soin na bosante petit na Shaggy Star Héritier Limombo staff Wenge Abou Playboy donc mbote belé na batutu numéro na contact ça plus 243 97 66 80 216 donc so bengi ozanga moko donc oling ba yemba yo babwaka yo kota pomi kona na bana boka so batuté émission na sala na boka so batuté donc peut-être émission so na boka batisa lelo na boka so batuté po mais na bana boka batu mobo bazaka bana 5 de chaque émission on aura 5 personnes na boka ba 5 kaka non na classé bango tout na liste na 5 personnes na boka ici na bosante et Yannick Kisoka il y a Doré Onziong na bosante bébé na moko vainqueur yama Breme yama Abile yama Anaya yama na pesi bino mboti place bozali na Tasha Onziong na Djubek na Félicite mboti belé place bozali donc na pesi batutu balinga jino meli mboti belé mboti na bana na ngatu mboti na ba famille na ngatu na ba vie na ngatu ya famille libanda ya mboka ya kacha mboka do na pesi bino tout ba mboti ve na papi pibu vinanga Paulé Samenga Jérôme Samenga docteur Kapour Kieng vimové la personne binoté la pesi batu tout bana ki kwiti pourquoi na mona ki kwiti na pesi bana ki kwiti tout mbote donc bana mayumbu ya bino soutien na moni bina ke soutien za makasi bozi la sko 10 000 francs bientôt la et comme la bino na marché donc c'est sinon wana ouais merci vraiment à tout le monde. Nous on a déjà milimo na prometaki bino déjà milimo tokozwa mais compte tenu ka ya battant déjà yo ana to juillet bino mo monde déjà arane clair ya lo ba clair a parloli o ya mona o ya viva na o ya yoka ya ngwana et merci vraiment aussi à Blati à Ronsard et Gilda ba boss na ngai wana ba boss sote o baxel sur les 10 lema ba boss na ya koba plus ba boss ba feti yango
ata mwa kokali nzanza pamba mwa kokali nzanza pamba ya mwa canette bos tala kaka bana na palin yo yebi kaka ata mwa nini ndenge ezalaka donc bajour asuka yango oyo donc merci na bino vraiment mpasi nyonso tu bozali tozozela kaka bobenga bokoma tozalaka vraiment na besoin baécrit na bino ntango bozokoma esalaka biso babien bobengaka mpe surtout donc numero yango wana benga tokosolola lisolo ndenge kaka ezalaka. Merci à Jojo Salazaku, mon ami d'enfance vraiment donc bah motino yango wana. Merci aussi à Lukashi papa mapasa depuis Luanda mto asimbi parlant ka mobimba na communication Lukashi yo yebikaka nega mambo ezalaka. Merci na yo vraiment et peselelanga vraiment timba bambote lipasa ya njuzi peselelanga e vraiment bambote yo yebika nema mnoso elegaka. Merci aussi à Rosilin ninga nanga depuis ba Luanda akoyi siko na bakini awa Rosilin o balobi les grands warriors Rosilin les grands warriors donc yo yebi vraiment nega mambo ezalaka et merci vraiment à vous tous na ba confiance nyonso bozo pesa et bye.